Aïe, bandeko des royaumes. Un coup KO, to un coup OK. Maman, on dirait besoin un problème dans la baronne. To yo, besoin un problème dans la baronne. Ah. Oeza nzela mabe makasi. Mamingeni. Nalandelaki yango wapi? Na live na yo. Live osalaki lobia. Bozana mama Sylvie Mode. Na bana olanda na kata train. Donc nazelaki yango te. Nazelaki teke na mona yo na la baronne. Boza robebana. Même na imagination na ngai eleka te. Que yo na la baronne borobebana. Surtout. Epa! Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, bandeko, bino pe bozolanda nga bozokamwa makambo na zoloba. En tout cas, bokokamwa. Obieso bokamwa ete bino pe boyebi likambo makambo ezoleka. Ponga en tout cas nayebaki rien. Natali kaka mamingeni ana lavi tikana kota. Pongai en tout cas nasepelaka na mamingeni uta kala ti lelo. Ndenge Karine Mokonzi asepelaka na ye abengaki mpe ya mami. Na kota boye mamingeni azoloba. Ka nazali mwana musala ya bana na bino. Naza mwana musala na bino nelia po na bana. Nalaki na fenêtre na kota na cha commentaire. Na loba mamingeni te. Félicitations. Yo penza ozali mokengeli ya bana. Po modèle olingaka bana na yo. Elakisaka ke olingi bana. Oyokela bango soni te obombaka même pas. Bana no ata oba finga tani no lakisa. Ata Beyoncé kuta azobomba moko azoko olakisa mwa anete. Aza na handicap. Mais mamingeni alakisa. Pa lobela yango tout le temps. Nalobi wow. Me bandeko kaka na kati ya wawango mamingeni. Bobenga ngai ya mami te. Nalembi ya mami. Mamingeni mwana musala na bino. Ba faux compte. Baleki. Kaka ya mami. Wane touche ngai. Po mamingeni, en tout cas, le bana ba faux compte mabenga ki bongwa. Mengai, tangu nanu Karine bengi mamingeni, ya mami te, en tout cas, nazolo bangaya, nazolo babino te. Ngai, tangu nanu Karine Mokonzi, abengi mamingeni, ya mami te, mutu moko te na réseaux sociaux, abenga mamingeni,
ya mami bondimela ngai mutu moko te abenga ye. Bandeko likambo kokamwa likambo kokamwa mami ngeni akomo pekisa babengake mingi babengake yaya te babenge mami ngeni aza mwana musala ya bana na bino nalobi bon to continue eya nango gravité natala alobi mama Sylvie pega pembeni ya mata na TikTok alobi Géraldine ntango afingi ekomi yo boye te bino botushaka babana bato awa. Géraldine afingaki nani Neneya mwana Neneya bomona ye mambo asalaki na TikTok. Géraldine boyebi no ye wana mpe azolinga bimisa conflit selon ye bien sûr obima nango te entre les deux Congo. Po ye aza congolais ya Brazzaville. Siko mami ngeni live anga sa yango lobi. Tango alobi siko bongo azotia Neneya na pli réel. So Géraldine asalaki bongo ana raison bino pe bosalaka yango na bana. Siko ekomi tour na bino abete loko na Neneya na pli réel. Nalobi non. O eza ye te ya mami ngeni te. Eza ye te ya mami de Karine Mokonzi la Baronne. Ayaki ti mariage invité spécial. Ba photo ya Karine Mokonzi oya kangi na kata mariage na ye. Mami ngeni ya parmi ba photo d'honneur. Batoyo Karine Mokonzi akumisi komona en face boy. Akumisi beauté ya mami ngeni ya rebelle. Aleki oyo azaka na image. Akumisi modèle. En tout cas bandeko. Nayaki na train. Nayaki na posa okomande café te. Na déplacé nayaki na restaurant train. Café, bon, na butu wana pe, na beta café na bite. Na butu fo nazala ya olala. Na beti ya bière. Bandeko esuki wana te. Mama Sylvie pe abwaki ya ye. Pongo ngai. Bafinga ngai koka. Bafinga nga boy. Nga na ye barate. Nga na ye ba te mkoni na teleme. Mama na nga nde mutaloba. Ba vaccin ya polo ba betaki yo. Na âge ya 5 ans. Bala moko bakolelembi. Balobi kene na zelo ya mwanda. So dindisi mwana makolo kuna. Mwana kotelema. Bakene na eti na zelo ya mwanda. Badindisa. Mwana telema te. Bandeko. Bandeko. Likamba kokamwa. Suki wana te. Sikoyo mami ngeni azolobela français. Azolobela ndenge ba ivoirien pe ba félicita ye. Pona makambo na ye oya sala. Parle na français. Asengi bango pe merci nous sommes ensemble. Alobeli pe mwana oya biso Kimberly. Adversaire à Jenima. Jeune garçon. Ya beau gosse. Azana no gosse, de ye fo go beau gosse.
bogare te nde nakomi gare te à gauche ata aza déjà na age wana azokende na gare toujours gauche alors Kimberly ye mpenza alobaka lopoto mpe azali international mpe ayebi mpenza wi ayebi kosala tiktok ayebi kote kuna mami ngeni akosi te alobi ye pa moni antuka wana aza fierité aseba te soki akobengi mwana to leki bon mami ngeni kote wana ede yo Kimberly oui aza mwana pa na yo mama na ye na yo yo mokolo wana deja nayebisi yo soki ozoluka moto tia leki tia mama ya Kimberly mama na ye pa bombamaka te azali mama ne pa na TikTok bien sûr bien mama Kimberly ana TikTok tant Kimberly atia bamaputa na mutu azobina banzembo akala azobina yango mpe neti bamama ya kala mama na alobaki wow regardez mon fils ndenge azobina mama naza belle et jeune donc akobengo yaya soki ozoluka moto azala leki mpa na yo ye wana mama Kimberly mais Kimberly aza mwana na yo en bref mpo naloba boye mwana no ya liboso amokolone ya mibale mpe akozala mokolone to aza deja Kimberly aza mwana gos yango nazotia bogos so azalaki gare nde natie bogare bon tozongi bi bandeko ayaya mami ngeni asali nini yele o asali nini ye abandi oloba sikoyo biso tobandi kala ba Facebook ba YouTube toza na TikTok ba Kimberly kuti abandika na TikTok maza mwana te gos sikoyo ntango atangi ba biso oyo na YouTube place wana nde namoni on dirait baza na problème na Karine Mokonzi alobi ba biso ba oyo baraisa mpindi na kosa otatangi 5 kombo ya bana basi ya YouTube 5 zozo complet pe 5 bato wana bafinga ya Karine nalobi mama ye ata ese de Panama atangi ete mida atangi ekoto te mama ye Claudine Asuka Tracy Mbelenga prr atangi bango te aponi inikima binemi o bafingaka penza lelo mpe bafingi Karine Mokonzi ya Baron lobi mpe bakofinga mpe abwaki sourire ndeko mosusu mpe amati alobi ya mami ozoloba penza bien talo komi kitoko na mabunda ebimi yo moto libala ekufi me ori obeba obongi sourire bandeko nga papa robo bisika nazalaki nakangisi kokanda ekomi likambo akanda bandeko poso mami ngeni nalingaki mais soki kaka babeba na Karine Mokonzi en tout cas naza parmi bato oyo bakobanda bitumba contre mami ngeni oui nayebi bokolobake soki mutu bozalaka bien to amonako bien
soki kaka likambo moko boya changer face yebaka na okala alingako te waya ga mami ngeni alingaki mami ngeni soki na kosilika mbala moko pona amour o Karine Mokonzi apesi ye azalaka na valeur mais valeur o Karine Mokonzi amatisi ye elongoli badoute po ntango Karine Mokonzi alobi ke mami ngeni aza belle boye na miso elongoli badoute do manuela kokoloba eloko mosusu te contre mami ngeni mutu moko te oyo nyonso akolobeke na mai mpe abengi ya mami yango bino tu bokomobenga ya mami me sikoyo histoire ya Sarko Yaya ekosa petit Sarko Yaya ekosa tokoma na mami Yaya ah non petit mami Yaya jeune femme mami Yaya tala mami ngeni bongisa déjà côté no na moni ya bien te na Karine bongisa on dirait kutu te eza confirmé po modèle nalandaki live na yo na confirmé ngana zanani sage ya la chaîne naza na tina nazela opinion bato mosusu te nga moko nazalaki na live nga moko nalandi live kaka modèle obeti live en tout cas na confirmé oza na problème na Karine Mokonzi la baronne Karine aza na problème na yo te mais yo oza na problème na Karine Mokonzi la baronne alors abenga Yaya bato batunaki ye odii babenga ye nani mami te ya mami mais sikoyo ekobaluka mami Yaya fillette famette mami Yaya te petite mami Yaya petite mami Yaya écoute bien omoni ndenge ozala nayebi kobanda rando bobanda rando wana yaki ya poto boza banational na rando devant la baronne na international bino tu bosala balando na poto sauf mama paradis azali international tolongoli lisusu nani Dani Bokombe ye pe rando international nakanisa bomona ntina bakongo ntango kutu baseri ya China Rambo akende Congo bomona barando ya ndenge na ndenge bimela ye do de bato wana na bino bato baki na rando ya poto bango international Chantal de Bola siko mama paradis la reine yazaka tina monde ya musique Dani Bokombe azala na monde tina oya kote azalaka ti lelo abania ona China Rambo bino ata bopela ndenge nini bozaka national lokolaka tokóma na Schengen bokomaka aire moko européen surtout bwana kobeta mpe na Chantal Bola mpe na Johnson Mondele ye mpe national na kota France bino national Yolande tala bien yo moko ya rando no esalama mpo yo koma na rando enko kao national osolanda yango bien alo bandeko
o tu balinga mami ngeni ponga pe na linga ke me kaka banda salaki lobi live lobi na tiki deja kolingai ate kokute nango ye rien alongwe enkokao ya mami alongwe akomi mami yaya petite mami yaya jeune femme te aza deja na 51 ans aza mukola mama na Kimberly mwana wana otanga na Allemagne mwana mo mayele kaka na français te mayele penza mayele ko oya mutu mwana wana génie yaza mutaba cours de langue te akomi na Allemagne savani allemand koleka bato basala 10 ans na Allemagne mama na ye botalika na TikTok ya ata ba expliquer bino te bomona mama ne déjà un jeune aza mukeke mami ngeni mama ya Kimberly wana alo bandeko na informe bino biso na la Chine na yebi te mais selon nga papa robo déranger na onga te et déranger na ngo te de sali penser le remote mami ngeni so alongwene na vie ya Karine Mokonzi et sali penza rien so na zolo ba bobokanti na sentir te na zolo ba pona mami ngeni akipe ONG po sala yango pe bien mais so akipe Karine to l'accès c'est quoi sala yango mabe po ye mo alobi so azana bino so akonya kozana bino bopesaki makasi pona nini pona ONG siko biso to longole makasi wana sako kosele makambo yango wana tolia bien so respecter Karine to respecter te etalié mende faut banga Karine oui na lobi bien na lobi te respecter Karine na lobi soka ko respecter Karine Mokonzi la baronne Karine Belau mama na Rieta descendant ya Chombe fille bien-aimée ya général Mokonzi fille adorable ya maman Charlotte oya sana empire na la Chine petite sœur ya Guy Mokonzi Tina Mokonzi grande sœur ya Tania Mokonzi Arma Mokonzi petite sœur ya David Chombe maman na Henrietta Belau Henrietta de Jésus telle fille tel père oya zwa démarche ya papa na Belau mabundi ya papa na Belau liso ya papa na Belau bapwana miso ya papa na Belau manzaka ya papa na Belau mwana zana mobimba ya papa na Belau. Alors siko Karine Mokonzi wana Karine Belau na lobi mami ngeni soka ko respecter a respecter so respecter pete a respecter te wana ezana tina te esala pete ata chute mende o eza obligatoire faut banga Karine Mokonzi la baronne ko banga père avoir peur ko trembler pona Karine Mokonzi la baronne nakanisa na lobi bien pona nga ndenge naza lesi boye seki na lobi bien ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.